Mampinga maikolo Congo Démocratique masakoli ete bana bakeba bale bakufi pe mosusu azoki makasi na bombe mitano ebetamaki utongomba ya Muhabura na Rwanda koyaki na Bigega. FRDC lobi ekimisi M23 na basungi bayango kasi ezali kofunda Rwanda na kosunga batumbuki baye. Mampinga ma Rwanda mafundaki lobi maikolo Congo Démocratique kubeta lisusu ba roquette mibale uto bunagana na Rwanda na kingi kasi moto moko te akufaki. RDF ekundoli ete FRDC betaki roquette misusu na Rwanda le 19 mars pe le 23 mai na secteur ya Borega pe sengi mécanisme ya vérification kolandela yango ewangani kopesa maboko na M23. Comme Philippe ya Belgique azali uto lobi na Lubumbashi epai ya salaki lisikulu na université ya Ngumba eye akosukisa mobembo waye na Bukavu. Papa wa Roma akosala lisusu te mobembo na RDC pe Soudan du Sud na sanza ya Sambo. Minganga waye basengi ye kopema na lisalisi na ebolongo.